Par exemple, je donne un exemple. Et tu as arrêté contribution à $20. Mais un sous quelqu'un qui a fait ça $20, un sous fait ça peut-être autant. Un sous fait ça autant. Donc, montant au cas tu peux aller minimum. Mais on va faire ça au-delà de ça. Donc, dès maintenant, tu vas dire qu'à Aouo. Et là, tu vas dire que c'est la sous mon colon sous des réunions aussi, réunions non. Quand tu vas dire qu'à Aouo, déjà, tu vas faire la caisse, l'élo. Va charger, va la charger, va charger, pour que toi avances. À partir, après peut-être encore maintenant, il faut que tu aies un ACG, là il y a un téléphone aussi. Minimum et combien? Donc minimum, on a de combien d'accord? Minimum. Quand je dis minimum, c'est-à-dire monter à Souka par exemple, et là, autant. Comme ça, on a dit qu'en fait, ça fait le Bosnien, on a établi les logos. Donc, quand on a des lots. Comme ça, tant que tu recoutes dans la famille, les familles qui rencontrent avec la famille, c'est pour ce samedi. C'est pour ce samedi, tu recoutes dans la famille, samedi à 15h. Parce que ça va toujours que, au-delà de tout, il faut savoir que Matanga, c'est d'abord la famille biologique. Matanga, c'est d'abord la famille biologique. Donc, on a une globalité de famille. Maintenant, on va se préparer comment? Bien que plus on a une famille artistique, mais par contre, on va gagner parce que par contre, il y a une bosso. Donc, plus déjà deux maintenant. Tout à l'heure, à Awa, nous avons la caisse. Nous avons la possibilité de maman à ce qu'on s'enregistre pour que évoluer. Mais à la limite, on a la minimum. Voilà ce que je pouvais dire. La folie va vous parler. Voilà. S'il vous plaît. Quelqu'un de l'Itoko Tanamo et ça quand même l'Iboki à famille. Ils sont dit, maman des autres ces derniers temps. Discussion tant de Banyango, de Singa, de Sipier, Bino, de Kanano, ma caméra. Présent ma solo et la famille, dans ma maman. Pour aider ce temps de Banyango, de Kanamira, et dans l'humanité. Au gros, comme il y a un vidéo, il y a un solo, il y a un bon jour des vidéos et sur la vie sur s'il vous plaît. Ceux qui sont Bandara et Bamana, mais ne peut pas arrêter par image. Merci. Voilà pour Pierre, pour ça la d'une pierre deux coups. Parce que moi, on a dit quand nous dirons nos pays là, je suis fier des artistes parce que on a dit à la seconde, le musicien montant. Et c'est la mission possible que je peux dans la famille, qu'on puisse y avoir une idée dans la tête. Il y a au moins dans l'amour des acquis très bonnes choses. Dans aussi parce que la caisse que nous proposons là, elle est vraiment répartie. C'est-à-dire que ma femme, on va à la clé dynamique. Accompagner n'a pas si pose à la banque, c'est-à-dire que les amis pour ça, même pas des sorties de tournage. Même ça, la tournage, quand on va surtout pas de l'autre tournage, on a dit que c'est dispersé. On peut partir de la tournage pour l'envoi, et ça peut nous mouvement très rapide. On commence là, aujourd'hui même là, les actes à continuité, l'autre titre au samedi. On doit avoir une idée, il y a moins un montant, même quand on parle avec la famille, et vous avez quelque chose de bien, on comprend les pays. Famille, bango basanganaki ailleurs. Décider autrement. Espoir na biso ezalaki ete na biso na baeffort nyonso oyo tosalaki tosemobilizaki baassociation esemobilizaki bagroupe esemobilizaki mpona koya na soutien ya ndeko na biso. Mais décision ya suka ezalaka kaka epai ya ye moko tata moke. Il a décidé autrement koyamba molimo ya ndeko na biso. Biso mwa tosala autrement ezaki mwa tokondane nzambe ezaki tozongisi kaka lokumu nkembo epai na ye. Alors sikoyo biso nde sikoyo totikali na part na biso totia mayele nini oyo tokoki kosala ndenge nini tokoki kosorganize tant que baartiste comédien ndenge tomesala bongo
kosala ntango matanga ebetaka na mpota ndako na biso tosorganisaka ndenge nini ndenge toyei kosala pour que ndeko na biso alelama dignement comme artiste comédien na place ke tokende na gauche tokende na droite tokende na bapolémique tokende boye tosangisa nde mayele ndenge nini tokoki kosala na molongo moko biso nyonso na molongo moko nini tokoki kosala pour que matanga ya ndeko na biso eleka na ndenge ya kilia napesi maloba epai ya papa Ouma. Je crois que le secrétaire adjoint a été posé à sa manière dans sa vraiment dignité à la aussi qu'à place de Paul et ce qui fait ça, mais il a rencontré notamment pour expliquer les choses qui est la place de peut-être que nous avons biso nyonso oyo tocontribuaki ntango diana azalaki malade biso nyonso oyo tolembaki te kokende kotala kokende kolumba merci à vous tous tokomaki na lieu oyo corps alaki elongwa ekende cinquantenaire ndenge papa Omar yalobi merci à tout le monde parce que baartiste comédien bazalaki motivé ces jours-là. Félicitations à nous tous. Sikoyo tokokende na famille ya Diana po totala lolenge nini tokokunda ndeko na biso bonnement et dignement. Biso ba comédien soki tosangani boye eza po tozala liloba moko po tozala makanisi moko ntango tokokutana na famille tozala na liloba moko ya koloba oyo soki Serge alobi a papa Omar alobi a papa Gesho alobi a vie na biso moto akalansaka na pa alobi a olie ezala moninga alobi a moninga moko alobi b moninga moko alobi c moninga moko alobi eza malonga te eloko toyebi makasi na matanga ezalaka organisation ya baobsèque ntango tosololaki na famille jour wana na morgue bafamille balobaki boye Diana aza mwana na bango oui mais Diana asi azwa famille mosusu famille wana eza biso bato ya théâtre alors batikeli biso nde tozwa le devant na maloba na bango toyebi te ntango tokekutana na bango samedi peut-être bakochange maloba toyebi te mais na maloba na bango na morgue balobaki Diana aza na famille mosusu oyo eza biso batikeli biso opportunité ya kosala nyonso d'ailleurs oyo aza lokola représentant bango alobaki moto azoluka konvwama na nsima Diana aza te donc bino bozwa le devant yango lokola bapesi biso le devant na matanga ezalaka bato balubaka esika wapi nzoto ekozala nzoto ya mowei ekolala na cercueil nini nzoto ya mowei ekotambola na mutuka nini jusqu'à son à sa dernière demeure nzoto ya mowei bakokunda ngo wapi organisation nyonso wana ya bamatanga il faut biso bacomédien toyeba Diana aza mwana bango oui biso moko en tant que sœur na biso tobongisi nini tokosomba cercueil tokoluka place ya libulu tokobongisa makambo yango comment c'est ça que nous avons comme débat lelo awa na esika oyo to débat biso bazaki trop cher na biso ya wana tosenga ya moko botika biso na photo sur yango na mwa famille par rapport moi moko ka pesa za makambo soka makambo kidemo kontrolier montage na moyena lo bango contribution za ila oli kaya kwa montant fixe ezali mena ono bango oyo azaka na nyonso ye na yango $1000 $100 $50 aye apesi bango epermete biso oyo samedi nde tokutana famille toyeba famille bango bazwi charge nini mpona obsèque ndeko na biso c'est là ke biso tokoyeba po etikali nde yango biso bandeko na ye bakomi
charge. nayoki na kati ya réunion babengaki yango charge. Est-ce que mokamoni artiste ya bacharge que tout ça, bon, les langues, il y a cette langue aussi. Le marque, il y a une charge, c'est qui est bonne chose, qui sont souvent applaudis. Donc, jusque-là, côté la plus sur la comédie, mon passé plus aussi, les langues d'après, c'est certain. Mais la tournée sur un petit cas, il faut faire ça bon. Je crois que si vous êtes dans ce moment-là, il va aller. On peut faire la compétition dans la montant, pour les big guys. Voilà. comité banani côté la communauté banani batusobe bayeba batambisa biso te association mare ezaka aidepc association des bébés presque oui mpona organisation des personnes pour le moment parce que concours ezali fakoka epena mimika baonde bazosimba bongo et bakozala toujours contrôlé na chapeauté na baprésident puis na bapapa ya biso bapère oyo baintéressé bazali baonde bakontrôle bango na mission mbongo bango kozwa nde tokoki kosala siko organisation professionnelle age tokoki komona bafisa politi koleka bandimisi matiki biso divergence ezalaki ebele alors mpona ndeko na biso oyo aindokisaka biso yana kozobongisa nini mpona koevite badivergence oyo elekaki bon place bato bazali baproblème ezaka kaka te to désormais basi to baketo bongisa boyepo divergence ezala te mais ekozala kaka mais ce qui est important il faut imprimer ça que nous devons trouver la solution parce que ce qui est tout à la tête moi je vais s'appeler lumière et ça va tomber dans la côté va pour arriver à la solution la problème tout à l'heure. Est-ce que si déjà pour le bagarre de entre depuis de base de mettre dans la famille parce que cette famille vient de perdre une fleur. Vraiment, mais